Bonjour la famille, coucou à tout le monde. Bonjour la famille. Bonjour, coucou à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte très bien. Bonjour, shalom, 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 shalom. Shalom, shalom, ningana, 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 bandiko nanga. Bon déjeuner de ce matin. Moi, kopati, kopwa café. Malili makasi bandiko nangai, malili koti. Vraiment makasi kuna pe na kati ya Canada. Awa pe malili ezokota petit à petit. Voilà, donc, tout comme déjà jeudi, hein, le 7 novembre. En tout cas, to bandeki mwango kaka lobby awa, lelo déjà 7 jours passés. Alors, tozongisi matondo epa ya nzambe na ndenge abateli biso. Ba oyo batiki biso toleki bango na eloko moko te. Ezali biso bato tozana na kati na mokili. Ezali grâce ya nzambe. Azana ba projet kitoko alingi asala na biso. Soit azotika biso pona to se repentir parce que masumu eleki ebele. Alors, to sengi nzambe merci. Asunga biso, azana biso, apesa biso makasi. Vraiment, journée oyo eleka malamu mingi na kati ya mabota na bino. Et puis, tokei, topesi, ba, shalom lisusu na ba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel. Et puis, tolobi, bobo, to bondeko. Na bandeko na biso ya église ya catholique, sans oublier, ba, topesi, bambote ebele. Et puis, ba témoin de Jéhovah, ba néo apostolique. Église ya Bima, église ya MMA na Njili na quartier 5. Topesi pe lisusu ba salam alaikum et pas bande ko na biso ba musulman to bo sanité ba armée disali pe bazali dewe pe bazali bino pe ba non croyant topesi bino mbote ebele matondo na ba kimbangiste boya ka toujours ko rejoindre biso na christianisme tozawana maboko polele na kati ya elanga ya papa bisika bizali ebele ezangi basali boya bino bato bozana chômage oyo bozali ko sala te boya na elanga ya papa misala bizali papa lobi allez partout dans le monde entier kende ko teya ndeko nanga ekozala kitoko makasi bandeko nanga toye na sujet oyo nga nazobenga ngo sujet moko très sensible oyo ezali ke nga nazokota yango bikota kota te nazoya kaka soki mwa muke nasalelaki yango pe live bandeko nanga yango wana lelo nalobi te naya nanu napemisa nanu oyo ya ngai leki na ngai penza toza elongi moko mama pasteur na biso azali na kati ya Kinshasa na kombo ya Joël Kabasele mama pasteur Kabasele vraiment sunga biso tikela biso bambwa wana musika na kati ya kaji na bango bakengela ka lupangu so baza ba sentinelle tolingi lisu ba fiba ka elongi te mama na lingi yango lisusu te na lingi yango te mais lobby tokotia réaction ya bandeko na biso ope bazana kolobela pe likambo ya mbwa wana. Alors mama Kabasele yo moko yebi vraiment sunga biso sunga oyo azali ndeko na yo elongi kokana yaya sunga toboyi tozala na bambwa na yo me musika parce que bible elobi soki kaka so ya mbwa etouche yo okomi impie il faut que ndeko sokola donc bino mo boyebi pe ndenge biso basi pe soki ozobima pe biloko ba période na biso bandeko nanga tokomaka impie normalement tokoki kotapote touche te yango na bandeko nanga nayebisaka bino mpona okota na lola eza facilité nyonso kozala kaka grâce voilà yango yesu ayaki akufaki mpona tobikisama bandeko na ngai bino moko bomonaki toye kozongela muke likambo ya mama Alexandra bobambanga mabanga te naza na motema ya bomama na mona wana azali parmi ba age ya bana ngai nazali na bango bandeko esalaki ngai pasi ntango nayokaki yango biso pe toza na bana bazotanga par-ci par-là bandeko na ngai mais likambo ezalaki kaka tolingaka kaka toyeba ekomi ndenge nini mpona mbala sime koma te tosala ndenge nini eske ezali faute ya nani bandeko kozala pe yo moko bomi mwana na yo ubi osali ye mabe toloba te parce que yo okufeli te bandeko nanga tozongisaka mabe na mabe te tosuetelaka bato mabe te boza kobangisa bato makasi bino bakadi ya mpemba bino bandoki bino bato na mindoko na bino boyebaka kobenir te boyebi kaka toujours komodire soki ata moto asali mabe ndenge nini il faut bénir ye tika nzambe ye moko amodire ye
ok soko linga ta kofinga ofingi longwa kuna tala ba lunette tala zolo tala ye kuna mukuse tala ye kuna mulai tala ye kuna kitoko tala ye kuna boye finga ta kofinga ndeko nanga mais komodir te nga soko ye komodir ngai oye na place adresse à ma be eloba jef fonge oye na couloir ya malamu te soko ye komodir nga parce que ekozongela yo mbala moko nazobisa bino s'il vous plaît bosala attention naza mutu moko bamodisa ngai te basala ngai mabe te soko osali nga mabe na fungoli bino mwa secret nanga nazala na faute te yebanga mabe wana ekozongela yo. Alors il faut faire attention, mutu nyoso ba modisaka ete. Au comprendre donc keba na ngai yaka finganga soko sepete me ko modir ngai te ni bana nanga e uzala kitoko te. Alors bande ko nanga bomona ki ba exposer ki corps ya mwana na biso. Ba exposer yango bomona ki mama ndenga zo piquer ba crise bomona ki ndenge mama lobaki bomona ndenge papa lobaki. Bande ko nanga affaire oyo tisi ko éclaircissement nango ezali vraiment moi flou na misu na biso mais na misu ba canadien te na misu ya gouvernement canadien te bande ko ngai bomona ki tango ba exposer corps mundeko mwasi oyo asaki a auto proclamer oyo ye moko otaki proclamer ke na tiki bana na tiki nyoso babaka tika nyoso olanda ngaso na yembi mba mona kanisa kaka mimi ciel bande konanga bambote belesi kozali. En tout cas, abonnez-vous massivement na TikTok ya Mimi Ciel. Nous na bukoyoka banzembo kitoko et puis to soutenir ye pour na azali moi na parmi ba membre na biso ya sous les baobab abonné ya sous les baobab. Alors bande konanga yo poso oza abonné oza na promotion na yo lingo sala. En tout cas, n'hésitez pas benga mama la danoise to ko salela yango parce que ozali abonné. Otiaka moi vu na yo osala o emake émission. Pourquoi pas un jour biso peto soutenir yo bande ko bolaike ningana. Voilà bande ko nangai toza kokende. Donc ndeko na biso asala ki autoproclamé yemoko amipesa ki corps et âme mama na biso na nani oya kufeli mwana bande ko mama ya Alexandra asenga ki na mutu moko te que personnellement boy mama la danoise sungangai te ayaki kolela na communauté ba oyo etushaki bango na Canada tozana ba panzi sango ebele na Europe partout tozana bango mais oyo alata ki souci wana oyo etushaki ye oyo bandeki kolela makasi vraiment kolela na ye eleka ki kutu kolela oyo ngana moni pa mama Alexandra zolela na kati mais ya lela ki libanda ope bomoni sala ki pe moi problème na ba comédien mo ya kizengi azara na Belgique bande konanga biso soto kotela ki mama Matondo na musalo asalaki pena musala makasi mais loko na osenga na Matondo musala oyo sali kolukate mama ya Alexandra futa yo kolukate biso batuto banobetelo maboko ayo nde muto salaki yango ayo nde boy tetete tika nzambe akofuta yo tika batu bango mo bazala toucher balobake mwasi asaki likambo bien toko pesa ye nini toko sala ende nini toko senga ye merci me kolinga te yo boko banda suko baluka ngana salaki musalo soki ngai te mbele mwana wana mona na kite non mwana wana soka mona naki parce que nzambe aligaki korna e monana ba oyo pe ba korna bango e monana kite nzambe pe alingaki na ete ba korna bango e monana tamsu batu mususu ba liyo deja na mbisi pe na kati ya mai ba mbisi wana bazakuna baliaka pe batu bozo comprendre ba mbisi wana nde bomonaka bakope kolia yo nde musu pe lungi nyonso baliango nzambe alingi te batu batikala na image wana atiki yo kaka cholilo na kati ya mai. Alors bande konanga iloko asuka tango sikoyo balingi ba exposer corps moi j'étais choqué na moni mama Matondo azalaki wana te et puis avant ba ko exposer corps asa lobaki ba benga ete
balingi proposer ya panza sango ke bus eza wana ya ofele oyo balingi balongwa na Trois-Rivières bakende na Montréal. En tout cas bazwa en tout cas asepelaki sute aboyaki apesaki ba raison oyo ya aboyaki soki te kozala na kotiela binongo mwa ndambo. Ba raison na ye ezalaki nini ke azomona ndeko mwasi azokolabore susu na bango te, azopesa bango penza eloko nini gouvernement elobi, mwana akufi na nini, gouvernement ayebisi bino nini. Bandeko nanga makambo ebele alumbi mama alingi kolabore na biso te, aye kopesa confiance na batu oyo ye aye kokuta wana, oyo baluka mwana te, oyo basali eloko moko te, batu wana bazobise koloba te, tambola boye, kende boye, sala boye. Bandeko nanga, eloko nini na loba place wana, tokoki kokondane mama ya Alexandra te. Bino mo boyebi, nga so na yebi ke na kokondane na nga ye, ata kufeli mwana na kokondane ye. Pona biso tozwa mayele. Mais na point wana, même ngai na réagir la même chose. Pourquoi? Bandeko nanga, photo tia mayele na biso na mesa. Boye bake réaction ya africain, même en États-Unis, même awa, tozaka peuple moko mwa peureux. Mais tangu to silikaka ndenge mona mindele te. Biso to silikaka sauvagement. Toko même kotumba immeuble, toko buka ba station train, toko kiko kotumba bandaku, toko kiko bomba. Donc kanda na biso komaka danger, mindele babanga biso makasi. Babanga balinga te population africaine et ça la nini et se réunir esika moko basala ba trouble balinga yango te. Yango no moni sikoyo mama na biso bapesa ki mwa balwa balobi oyaki nango na media tala réaction ndenge salami tangu so ti bazwa pe balandela makambo wana bien te parce que réaction na biso ezaki très chaud ba canadien banga ki na bango ba makambo wana bake na bango bakati likambo bande konanga soki ya landi mibeko ya ba police canadien te ya bato balobi na ete keba na bato réseaux sociaux pour le moment mais kako so da bango ko pesa ba information te to lingi te ke moto pe la boy na boy ya pe ko bisa bino bonga wesa bino ka bande ko to tiki loi elanda to zila boy na boy bo silikate parce que soki réaction leki makasi boye bake mwasi wana mama wana soka zongi na Kinshasa akota lisu Canada te bako kobela e boye te ke tolingi so kota te me banda kopesa e refi ya visa aza canadien te aza canadien te refi ya visa bandoko makaka pa tolingi te pa toboyi na biso moi ete eloko tozomona relation moko za nango na Canada te tozomona mbongo na opese koki te bando lukele ba raison bo balobi ndenge to refuser oboye faut senga susu visa après 5 ans to bandeko les années passent histoire pe eza kokita parce que mwana wana bakokunda ye na Kinshasa soki par exemple bazalaki batu moko boye o bayeba batuna mwa ba conseil na biso bato toza mwana grâce wana nzamba pesa biso mwa lumière mwana wana il fallait bakunda ye na Canada balinga bakunda ye place akufeli mama na yaza na makoki pona nini balinga bakunda na Canada ba Canadien balinga bamona charge wana mwana na esprit na ye lingaka toujours wana alingaki toujours alanda pe ba oyo basali mabe bande konanga. Alors maman na ye pa lingaka bandoko yaka toujours na Canada pona koya kotala ka kora mwana na ye et puis sa maman lobi akokoki sa volonté ya mwana na ye tanga bandeki kotanga na carnet bandeko kozana mbongo ya bien mama nzambe pesa ngambongo ya mono bandeko alobi ke akosomba ndaku na Canada mwana na ye alobaki ke ye akovanda na ye na Canada abandoke ka Kinshasa akosomba voiture na ye na Canada ya pembe asaki déjà marque ya voiture alingi akosala permis na ye so pesa salaki et puis akosomba ndaku na ye na Canada. Alors maloba wana soki azalaki mama moko 5 sens na ye ezokende bien
alingaka bi mwana nga lobaki akufa na ye na Canada toko kunda ye na Canada na kosomba ndaku na Canada kusomba voiture na Canada wana oza na relation siko na ba Canadien pono zwa visa na bango bako opimela yo te parce que mwana na akufaki kuna bakundi kuna et puis osombi penda kukuna oza na mutuka kuna mais tango yo zwi no corps na yo okei nango na Kisasa kuna yaya ndeko mwasi keba okoya ko riske bando pimela yo visa et puis bino bato yo bolinga kaka bosala ba trouble bokokaki pe ko sala marche na bio na kimia bokoki pe ko sala makambo na kimia mais bokomi ko kanela bango biso pe to ko boma bango bozo matana ba live ba Canadien baza ko matape na ba live na enregistra ki bango heureusement na tindi yango na téléphone oyo te etikali na téléphone na osa l'émission moyenne tchela bino ezate. Alors bango pe babandi ko senga na gouvernement na bango ba réduire ba africain ba visa de tidouana ba réduire yango et kozala na désavantage ya banani ya biso ezate parce que sur 1000 étudiants ceux qui babomi mi balé bien babomi 5 mbala moko babomi betid faut pénaliser bétidiens nyonso ba Canadien ba banda ko refuser ba étudiants ba université banda ko refuser ba étudiants noirs. Ce n'est pas bien. Donc, ba étudiants on peut baza sur place. Boye ba ke ba Canadien ba raciste pe bazali partout. Tant bazo mona bongo, l'air ba bando mona bango un bandalem sou konyo ko la bango bazala bazwa ba location te. Ba pibe la bango bisika ko vanda. Ba koya boye na za africain na lingina senga nazala colocataire ceux qui colocatrice na bino pe ba komba pe to bando konga mikolo pe zoba. Donc bande ko na ngai ekozala ndenge ni ekozala pasi bando linga kopesa ba africain banda kuté. Alors bototi ka biloko to ke na ngona kimia lobite ke abandonné. N'allez pas kobuka biloko bato. Ne criez pas que tozong sa vengeance. Tout ça ba Canadien bazo kango en tout cas bazo senga gouvernement na bango ndengwana. Bon, yangwana bomona ki peke ndeko mwasi amoni ke pona a privilégié et pardon, pona a quel terme on peut dire? Pona ezala teke à cause de mwana na ye yangwana biloko ebele kangami yangwana lingi bo memango malembe lo ba danois style rouli. Molo small malembe. OK? Alors ndeko na biso matondo na bania wana nyoso bino so bola teki makambwana bokoki ko abandonner ndeko mwasi te aussi longtemps pe corps à mwana nena ne continue sama belete. Et puis boyeba ke soki bo moni corps wana ba exposer yango ba tienne église ba sali boy ba autoriser ki maman na ye akota na chambre na ye parce que pas ba Canadien enquête na bango ezali déjà donc pas tout parce que l'enquête ne peut pas être totalement close jamais donc enquête ezalaka na likambu nyonso et enquête ezalaka totalement close te même comme une cassation ce que ozaka na élément nouveau o ezake oyo lobaki na tribunal te tu peux toujours faire un recours. Donc maman bango soka na bele masko fo ala ki sa Canadien ke oyo bango basali eza mabe tala biso belema nouveau oyo to moni yango yo ko amona ki corps a mwana na ye donc ye moko yebi bilema nouveau ni na mona ki au comprendre est-ce que mwana ngo ndenge ba check ba trouva ki na kati ya sac ou bien zalaki libanda ba trouva ki est nu ou bien zalaki na bilamba. Est-ce qu'elle a été violée ou non? Est-ce que Babuka qui est kingo? Est-ce que Akfaki par étouffement, étranglement, nyoso bande ko laksaka, atali bande laxité, na katikuno ko laksaki, ah oui, ça qui coincé. Qu'est-ce qu'on a dit à la maman? Maman yebi, makamunine o balobe la kiye. Mais la dame, ali na ekolo bangote. Mais, na ba, source ba songi, balobi ke ba yepsaki la dame ke, mwana nae akufaki na suicide. OK. Alors to ebité parce que yé moko pe alobi amote.
Pour la nina lobby en côté, parce que tellement elle aime sa fille, à l'ingité, moi nanaye, à salanini, batu banda ko sekaye quoi ou bien baloba la longwa kuna la maman ne veut pas ça ni kaka mort à moi nanaye batu ka ba le bakaka ke eza mawa babomiye tango mususu pe amona ki pe na chambre moi na ne pe lettre oyo pe critique à moi nanaye jour ngo pe tango so akomaki alobi ke oui en tout cas ngai na tiki bino na omona nga mukilio eza bien te on ne sait pas to yebi na biso te eloko ni maman amonaki biloko musu baboyi koloba parce que alingile musu mwana na ye totika la kana image ya bien ki aza mwana sambelaka ki aza boye wana on fait des analyses. Alors bande ko nanga yango na osenga la ba maman matondo soki bomoni ke bolingi na bino lisu ko soutenir maman wana te ba préférence bobeta isu na solo na été bobeta isu li solo mwana wana te parce que ndeko na biso Moïse oya bimisa ki biso na Égypte akotisa biso na Kanate akufaki na nzela asukaki na nzela mutu mususu akontinyaki bino bato bozaki na ngo botelemelaki na ngo makasi so bomoni ke bosuki na bino bokangi minoko na bino botiki bato mususu pona kolakisa image ya bien pona pe batu babalukela bino te pona batu batika na bino toujours très bien ekosala kitoko olie bobandi koleka bobandi koloba matondo dike na kokai koloba na mamango en face te mais na ye koloba na ye na caméra ke boye ke manga bazo sala boye ezalaki esali maman wana passe azoyoka yango. Et puis la maman elle attendait que matondo azala toujours wana côté na ye boye mais amonaki susu bangote. Et puis boye ba ki soki corps wana ba pesi yango cela veut dire que police pona ye eza plus ou moins dossier eza clair parce que biso awa na UK awa donc ndenge dossier wana keeli na Canada mbangu awa ekende ki bongo tezwaka ba 3 mois. OK soko batie mwana tambeli awa 3 mois bazolanda kufika kata yo moko na ndako ka mort sibiti boy 3 mois bazolandela bawa penza bakotaka penza balinga ba criminalité wana balingaka yango te balitaka na yango makasi soko ezalaki awa ti lelo corps mwana wana balinga bapesa ngo na famille te elika ezala toujours baza kolandela yango à la lettre mais ba canadien balingi ko soutenir peuple na bango donc canadien azali lokola moi toloba moi tribaliste quoi to tchanga neti moi tribi mais na dit eza pays na yebite amour donc bazalo quoi ba compatriote mo makasi donc ndenge soko canadien salio mabe donc pona bango pona ba dénoncer ndeko na bango bazana amour wana te. Alors bochongo na kati ya mitu na bino bovandi kuna bino batboki na Canada pardon milengela mibatela pona oyeba ke ba canadien balingani bango na bango canadien ko bomo boye bazwi pe dossier balekisi yango ka pona za canadien. Alors bande unanga bosala attention parce que bato ebele bakufa na Canada balandela kango te kuto mona pe obunga pe bamoni pe corps na yo te baolandela ngo te nde balandelaka awa de balandela lemsu na ba Belgique ba France mamboka msusu kuna ndenge modeli na bango balakiseli biso balandela ngo bongo te baopeso ka réponse mbangu et puis maman na biso azo risquer soka zongi na corps na ye na Congo mama yoka bien bandiko bo like bo partager et ko komela bandiko ne ko komela mobile na ye soki bozongisi corps amona na Congo boko risquer boko telisu Canada te baopimela bino ba visa Canada. Soki bolingi bokoki ko enterrer mwana wana ba enterraka pe mutu momentanément bo enterrer ye wana momentanément même pour 5 ans même pour 10 ans après par après so bomoni que non c'est le moment to zoyer sikoyo to zoki no kunde na terre des ancêtres eza problème te biso to zebele to bima na biso pe awa so ipe lelo alléluia ba kunde biso ka bakoto eza nango problème te. En tout cas, conseil on a la copie sa maman, babimisa corps wana te, bati kango parce que l'enfant a zaki na vision
ya kovanda na Canada, asomba ndako na Canada, asomba voiture na Canada, et que la maman aussi a parlé à Coco qui sait yango. Eh maman, maman rappelle à moi Vatar. Donc, bande konangai eza bongo, toyo kana no mwa matondo mukie penza e bongo tokoye bandenge nini tango eza komema biso bande konangai. Toyo kaye boyo kaye, bon malgré koloba na ye zalaka mwa kokata kata koti boye yango na koka kosala penza ba analyse ya ndeko nanga matondo te. Parce que mo boye na loba na français na loba la lingala bino bolobi boye e kataka ba idée hein voilà mais to mekana ko tia oyo soka lobi ngo soko comprendre que bien avant on va ko boya makambe belé mais ça qui passe au comprendre ngo oza eza qui passe boyo kaina. Dans les deux pays et vous jouez un problème t'es pour yo Canada sali musala nango esuki wana omoni mwana na yo résultat bapesi yo oboyi yango ok soki baza na bondeko na famille na yo na Congo kuna bino bona bona bisa makambo susu merci les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, et gros ça la queue. Bato moko ba abandonné, ba sa makasi. Mais bato monde entier, au baza bilo côté ba sangana, ba oui ça bato makasi wana. Ba peso solution au lingi, mais faut ala ko fungwama. Envers bato balimba ya bana yo. Envers bato baza ko sana yo. Matondo a sokoli maboko parce que moni que maman azaya ko kangama. If you've ever wondered what it takes to make money in the currency market, which tools work, how do you build a Pour les gens qui se posent des questions, l'autopsie est l'obénini, autopsie. Ah maman. C'est ici. Ma vie toujours compliquée. Oui, nous vous avons réponse à nous. Vous avez posé la nous balabino. Bon. Toutefois, programme des funérailles Yangoyo. Donc, non, je sais pas. Dans Web Sabiso, réponse, il y a Makambo, il y a Olika, il y a autopsie. C'est les gens maman et mon so les gens qui réponse, il dans Web Sabiso. Ou ceux qui a Sabisoté, c'est la police. Mais de ma part, la famille, je ne connais pas la réponse. Je ne sais pas. Autopsie, balobinini. Et balobinini. Mais, quand il y a un samba après, nous autres zones qui va na Congo, les élos pas au salade. Voilà. Quand on voit bateau, va défendre un lobby. Samba mon anzo, un moto va défendre. Les ouana des élos pas au salade. Ouais. Tout sauf un jour, tout le justice, mais sans médecin légiste, il y a côté na yo azalawana, à mon anzo tango, il y a mon simba, il y a mon confirmé. Donc, on est à cause de l'autre. Ok. On est à cause de l'autre. Mais il n'y a pas si mingi. Il n'y a pas si mingi. Il n'y a pas si mingi, makasi. Il n'y a pas si mingi. Eza pasi. Père est belé salami na makambo yo.
Erreur est belle salami na makambo. Pourquoi? Mère Azaki Yemoko. Azaki Yemoko, 0 avocat na Mupandi, 0 médecin. Téléphone, iPad, a joué à ta pouvoir à rejoindre. Poli Bisanga, on a tenu à Roloba, Poli Moura Lobaki. Baboyo, Pessiété, soit disait, ça se dit, Wap Batindaki, fois Zelaya. Donc, il y a Moura Zan, droit aux joueurs, des fois, nous avocat. iPad na téléphone, soit une année, Ezali, mais, Bambi la Batindaki, on se dit, Wapi, Ezé Sikamoro, Batindaki. Mais pour Azouango, il faut, et les années na droit ya molobelina des fois Zouango. Nani a yebi sur les places Batindaki en Okuna. Merci beaucoup. Papa Freddy Nazoyo Kayo. Bonjour. Merci beaucoup, Maman Matondo. Merci beaucoup, chef. La famille, aimez la vidéo, s'il vous plaît. Je suis de retour. Non, pas vous dire. Je dis paraphraser pas les contenus, mais paraphraser en fait le gros. Je ne dis pas les détails. Le gros, c'est ce que vous avez dit. D'abord, cher frère, l'argument de Maman Matondo est très important. Quel argument important? Si elle parle français ici, vous avez des éléments que vous allez puiser pour aller faire vos lives, pour aller faire vos contre-attaques, pour aller taper sur elle, pour aller faire tout ce que vous faites, parce que vous allez dire que nous avons la preuve. C'est Maman Matondo qui l'a fait. Voilà la vidéo. Suivez. Vous mettez pause, vous l'attaquez. Ça fatigue quand même. Une personne qui est prête à côté de l'information, mais vous l'utilisez comme un instrument afin de la tourner, de malaxer dans une marmite, vraiment comme du pondou, du sakasaka. Et puis après, à la fin, vous dites, Dieu merci, nous avons des vues, nous avons des abonnés, nous avons un peu de fleurs et de ceci, de cela, des petits lions. Ça aussi, ça dérange. C'est vrai qu'il n'y a pas que vous. Il y a aussi nos frères congolais aussi qui le font. C'est vrai. Mais en attendant, si nous voulons vraiment travailler dans l'unité, quand Maman Matondo nous prend, c'est temps ici, elle pouvait s'occuper de ses enfants. Hein. Elle pouvait s'occuper aussi de... Tout le monde ici, il a des occupations. Mais le temps qu'elle prend, d'abord avoir l'information, est venue vous le dire en français, ok? Alors qu'elle n'est pas obligée. Elle n'est pas obligée. Personne ne la paye pour ça. Mais vous prenez ça comme un instrument pour la battre. S'il vous plaît, arrêtez ça. Je vois aussi des gens ici qui disent ils ne savent pas parler français. Elle ne sait pas parler français, c'est pourquoi les faire Lingala, les français difficiles. Vous êtes ici, dans ces lives ici. Là, c'est vrai, vous avez raison. Si vous avez dit ça, là, vous ne savez pas pour tout, c'est vrai. Non. Vous venez ici pour dénigrer la personne, vous êtes dans les lives. À un moment donné, un peu d'égard, un peu de respect. Parce qu'elle a fait plusieurs lives en français ici. Vous l'avez insulté. Nous, on a vu ça. Vous l'avez dénigré. On a vu ça. Vous êtes là exhibition. La maman a fait la vidéo. Qui parle encore? Personne. Donc c'est que Matondo, champion d'exhibition, maman aussi exhibition du disque. Voilà. C'est vrai qu'on ne vient pas ici pour éduquer quelque chose. Coucou, B52, bonsoir. Partagez-les. Ils viennent pour taper sur Matondo. Vous devez partagez la vidéo. À vous faire là, arrêtez, ne faites pas ça. Je ferme cette parenthèse pour dire ceci. Ce que maman maman, dit, en fait, elle a fait la synthèse de ce qui se passe. Depuis qu'on avait commencé, 27 personnes, mettez des j'aime. Hein? Exactement. Cette vidéo, c'est une très longue vidéo, hein? C'est plus d'1 heure. Alors, je mettrai la rediffusion ici, du début jusqu'à la fin. Donc, restez branchés, scotchés. Hein? Depuis qu'elle a commencé, elle a tout expliqué. Elle avait commencé en français. Ça dit que les choses vont tellement vite que tout ce que nous faisons, excusez-moi de dire, je veux dire en Lingala, on dirait parce que mon avis sauté quoi. Donc ça dit que les programmes se font, ceci se font, il y a des contacts qui se font, des réservations ici, des réservations là-bas. C'est comme si vraiment tout ce que nous sommes en train de faire ici, c'est un autre monde et ils sont dans un monde parallèle. Voilà pourquoi, en montant ici, en lançant ses lives, elle a préféré maintenant aller sur la maman. C'est vrai, nous étions ici tous en train de dire non, laissez-la pleurer sa fille et tout. Mais après, nous sommes dit, maman, on a dit non. Revenons un peu à la maman. Faisons un peu un rappel à la maman de tout ce qui s'est passé
et que qui était vraiment à côté Le d'elle? pote Mamatika. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens à côté d'elle. Mais qui avait commencé avec maman? Voilà, beaucoup merci quand Ok, même. c'est comme ça, maman me rappelle en lui disant que tout ce que vous allez faire, ok, tout ce que vous allez faire, tout ce que vous voulez faire, sachez que nous sommes là avec vous. En fait, c'est ça le message de... Voilà. Donc, bande konangai tellement nazo kango terre à terre quoi, parce que place penza loba qui en bêta qui c'était azaki penza lobi que je veux voir la maman en face, je vais faire ceci, moi je vais parler à partir d'ici. Alors qui on a télévision, nazo comprendre pourquoi j'ai pas aimé l'émission, alors que j'avais dit que on a aimé vision, j'ai pas aimé. Voilà. Donc bref, c'était ça. Et puis la maman aussi à Lobaki, son mari a toujours soutien à Congolais, tout travailler ensemble, à l'idée vraiment que justice est à la fête et tout et tout. Mais moi en tant que Zoba, moi pour moi, si c'était moi par exemple, je voulais enterrer la fille au Canada, au PXAIT, parce que Azaki na séjour na Canada, bandeko séjour à étudiant et ça séjour. Séjour à Bangunda et ça séjour. Séjour ya Ngunda qui n'a pas pu rejeter et ça séjour. Bangunda peso lelo kufi ba okuno na mboka wana. OK? Donc Adani Alexandre Azan a droit ba kunde na Canada. Ce qui maman na ye aza vraiment convaincu té et que makambo ba ebisi e ke alingi yango te to komo na suka asenga ke bakuna mwana na Canada. Kobomba mwana na nini eza cher, ekutaka cher makamba ome kokunda ye à tout moment bakope ko déterrer ceux qui baza pina balingi basala ba preuve bandeko même aussi au Panzani ekufeli ya muto babomi mikuwa nango pezaka ndenge mususu. Donc il y a beaucoup de choses au bango moko bayebi ndeni bayebaka ke muto babomaki par boye akufaki par douleur akufaki mort moko calme, donc bango bayebaka. Alors bandeko nanga eza nango pe trop tard te akoki ne pe ko changer alala la muka lebi non, moi je préfère enterrer ma fille ici selon ba parole nae kalingaki avanda kuna. Bandiko nanga et au sala bien. Ngai po nanga nazo pressentir que soka memi corps wana na Kinshasa boye baki makamunyo sope esuki nango wana eloko moko ko continuer et ozala nango te. Boyoki matondo alobi awa ti auta ki kuna yaki azalaki na ni avocat eloko te. Alors que tant azaki na Kinshasa ambassadeur na biso azawana azo représenter. Après ko zuile déjà avocat. On a aussi, moi je ne pense pas que même étranger on so bazakuna même école mususu ya avocat pe baza. Après pe ko lukela avocat mo ya congolais, ya Congo Brazza, ya gabonais, avocat mo pe ya école mususu ba algérien, banani, école mususu pe baza ba indien. Encore indien balingaza pe makasi, même juif bazalaki. Enfin pourquoi pas partir déjà Kinshasa kuna, il fallait déjà batwa bazo avocat. Gouvernement azo avocat yetanga zoya alingaza un avocat nzo andetanga yaka za un avocat te ti lelo balobi ke makamnyo seza close tango ba pesio corps a mwana na we la kisike bango plus ou moins esili bazo lukande yonde mutu siko yende mutakonya na ba elema ya sika o avocat ne mutakonya na ba elema ya sika oyo ekotinda bango ke bafungolango ou bien so bazui témoin mo boye ou bien mutu mo bo amonaki abombaki motema nesko elema ya sika fo ezala. Alors, si les masses qui étaient, on continue sous dossier. Alors, si on a un avocat, téléphone à moi, na papier, iPad, PC, ordinateur, PC en côté. Nous sommes dans la chambre. Cela veut dire que la police est dans la chambre. Tant que la police est dans la chambre, il fallait passer à ma chambre. Il fallait sceller la porte de la chambre. Il fallait jour maman nazoya balobi que non, la chambre a été scellée, to yaki a tozo ki ordinateur, tozo ki bango basala ki ngote. Et puis chambre wana la fille ngada omona atika ki ngo bongo tende mama bina laxi. Chambre wana izaki nango na ndenge nango biloko ta musu passé ba bongisa ki ngo très bien. Alors que soki akota ki azaba asimba simbate balinga avocat na linga senga ke bokende kosala examen banani bakotaki na maboko ba wan banani linga ke bimakuna
mais ce que kocho tapoter et ça la ramobulu. Alors bande konanga inga na tiki bino pona lelo. Vraiment, moi, je demande que la justice soit faite et que le corps, il y a moi, Alexandra Bakunda yango na Canada. Voilà, bande konanga boti kalamalam. Boka ta parti yo, bo like mission makas et koma, tam sou idée, ba idée na rezaka bien. Ta on ando sabi on a zo pressenti que loi wana dès le début na lobaki yango toke na ngoti lelo. Donc na yebi ona oloba na bino. Puis ba tikonanga ba africain mobulu te ba canadien ba zuli biso disposition mabe ba wando pesa ba visa te na ba africain bana la biso ba otanga kuna te ba banda ko maltraiter bana parce que bino bo maltraiter bango naza penza na maloba awa ba canadien ba lobaki soki bolingi lobi na otela bino na audio boti kala malamu abon attendez salut na tiki bino musala papa musala mama yaya bande konanga. Merci na confiance. O bozo pesa ngai pour na live together. Na moni moi si mo bonali ko fulete. Na li ko tanga kombo nete. Azoli nga sala ba contre-attaque na live together o kokangote. Ndeko moi si ozo sala ba contre-attaque o yebi live together tuna o ya ngai Masiandoki e beteli. Des gros bisous à Masiandoki. Tuna ye ya yebi bato atinda o babala. Au comprendre, hein? Biso bato babalinga na kokanga baona makasi ba kopesa publicité ta. OK lo balibala commission simbakate. Nani ayebisa yo? Soki yo moko ozwa mobali o ya commission te aza wapi? Ndenge ni yo boti na batata misato. Yo ndeko ozali munoko lokola elongi lokola nini nani babengi ni lokola ngando aluozi o ya bangando na biso mike wana. Hein? Yo pena ne ozawana ozo ko sala émission et pa yo ya chef na yo. OK? OK loba ba nini na yo wana ba ozo bwa ke la ba jeton na live together libala commission. Nga benga bat na makasi ten sia. Soko to sali contre-attaque. Oya ye na yete afandi na ye mama. Ofandi nga na wifi. Nga na wifi na nga ya. Et puis so lelo wifi boyi ngai nga mo mukola ba site. Na koti ata na site ya mindele. Po nga so na kabwana na wifi africain lisote. Na koti na fita mindele na zumo bayi na nga. Mabeza na nga na dena souci. No sala ngo pona peuple na ngai. Yo zo ko taba contre-attaque. Etali yo. Pona ba o ba bala awa. So na lakisi bona bali ko balancer ba photo. Bolela. Non sala goute émission te non sa ta 3 émissions. 30 minutes da balasaka mabala na bana. Mais Nzamba ko touchaka bato boya témoigner un jour. Attention na kufi. Ba boya témoigner. Moi si wana libalo yo bana oyo babota mi pona ye. Pona ko peuple congolais nga ko témoigner après la mort. Mais avant boy ba olingate. Nga pe na kanga ba ona makasi te po bazo appel libala ngo felete. Ba futa mbona ba. Muta futi mbona ya zuli libala nae. Ah oyo ko exiger ya témoigner. Pourquoi? Et ça ko felete hein. Mais inscription ba commissario eza ofeli eza nango ofeli benga la danoise no commissario na 0044 komi musika 0044 74 03 03 16 23 numéro na pesi bien te 0044 74 38 03 16 23. Voilà. Botika madame Ernanga penze koki et l'équipe. Bon, toute fana ko banda pe le retard na si ça retard. Bye bye bisous.